Kiembote, Kiembote, Kwana ne Kongo. Kenda zinginge naza mono toine Kongo mupapa kaka ngini nangi mono nangavo wiza lolonde nwa vaka lolonde le nwa ko kokola ikokola minazawe kenda zezingi nginanga zawo ambuta takio kamonoko ekifumu pukitsengo na vuate unu embazi unkaka vuata kyo enu to mona bo etoyo kakangenwa toyo boba ka boba nanga bo Luiza lolondenwa kenda kibeni nginanga zawe mono kenda ikiadi matobanga makubata esi pastor ngora bangi nangi mambiko wana keto pastor ele bunde nkizi eza bunange kanda ni Kongo Manu Zakaria Dioko pilula mulanda ulange nkunga manu ikumbo panu ke mono toyo ekangenwa kibobi lyakako kase mono kokola Manu George Sandi mulanda ulange Manu Costa Lukombo kuna Canada kamonoko maito banga kwa mbuta zituka uvo vaika Maître Jibril otomalanda unu mankaka ilunatini ikulukamba vo watu watikidi mambu kama sukako mono itoine Kongo waitoko na bobi akukamba vo enlege na bobi maonkulu menilanga vo maswe kama mabaika bandeko kota na YouTube na kanali na biso na moni mikoloyo bozali ko komama te eske binemi bakoti lisusu babandi ko bloke batu bakoma masusu te bana ne Kongo mokili mobimba loki soni kisa muna kanali yai ana ne Kongo kota na YouTube ana ANA space NE space Congo KONGO kombo ya kanali na biso ekwaku katubambulangako longi tubani kanga ibobanga bo engangu tulu momo nze mono
mukuna kambi nginangi kanda momoluze pe yeno lo kambi yekambe kanda ekumamono itoyene kongo inatange nsambu kokanda maukulukize ko kase momonze mono mukuna bobingini nanga ambutape mukwenda kukambieni nanga momo azeye yawo ngamona bonleke ngewi nanga bantwala nanga botoyene kongo ndakoko di okambe kanda isalu tokono bangi mutu nakakala umbote ambutabo diengani katula nadikala dimbote fiti katula edio didembo diembote kasi nakala kingumba bonge mutu olaka ulinange mavanga mambi katule ndi kubobela mamboteko nana bo kunakanda elau kakondiko ezoba kakondiko vinape mankaka peli nanga bo mambi madiange mabonda nge di bambula nge kanda dile na bonde mutu edo di diambu katule ndi dio zolako mombo imambu itoko na kambi kanda yangwana na zako senga bandeko bana ne kongo nyoso boko mama awa soki omoni likambo oya yo posa na yo bakumisi yango te elobi teke bayini yo te me tango mpe kokoka tokolobela oyo ya yo esalaka yo esengo bandeko mono itoyene kongo kasi entoto babundelaka yango mabele bakabaka yango te l'exemple la botala bana ya Palestine bakowa pona ekolo bakowa pona mabele mono pediaka mono kemena ntoto mbuta kemena ye ntoto ngwa kikonga edio kutu voponda lokuponda loponda kasi ntoto fumu kemena yengwa kikonga yepata die tata eluvualo emvuato yepata die mama mafuta malobasa edio kutu siba venda vo mutu fwa kafua vo mutu futumuka kafutumuka edio kadibanga mako yangana bomuna kangai na bimaka nalobaka kaka oyo ezali ya solo na inventaka rien na provokaka pe batu te mais nazali kotouche na conscience ya batu soko ozalaki kofinga atala muzombo soko oyebaki tina ya likambo ozoloba te lelo oyo soki oyoki ntango nalobi ocomprendre loba donc bongwana soki mpoza na mayele ba oyo ozalaki kofinga ndeko limbisanga ye nazalaki kocomprendre te ekosala nango yo eloko te ekochange yo te mais soki yo kanisi ke otikalaka na ignorance oyo kofinga te mezombo oyo muzombo autaki na likolo te ya bambami te muzombo azalaki na mayele oyo oyebaki te muzombo azalaki na mabele oyo yo oyebaki te muzombo azalaki te na civilisation oyo baboti na yo bazalaki na yango te parce que mozalaki ignorant. Ici je ne parle que sur les tribus zombo. Donc, il veut dire, Congo oyo ya Angola. Na lobite ke, Congo oyo Angola, bazali bazombo te. Lokolo batoza ko utiliser yango bazombo. Bon, to sala bango esengo, donc nazo parler sur bazombo oyo Angola, qui veut dire les Congo de l'Angola. Kobanda, province ya Nzadi. Non, Zaire, San Salvador. Parce que zalaki Nzadi. Zaire te, auto Zaire te, zalaki Nzadi. Mundele akoki ko prononcer te prononcer Zaire. Bon, batiango Zaire.
ezali nzadi mai politika tobenga ngo San Salvador capitale yango ezalaki Mbanza Congo. Toaki na Carmona yango tobenga lelo Wish. Tozalaki na Kabinda bandeko ndeko moko akomeli ngai abina nga ndeko etosala ngai esengo parce que batu mingi bayebi te ke no tango mwana abotamaka na tata na mama. Donc soki mwana abotami tata na mama, tata akozala pe angolais to mama akozala pe angolaise. Tata akozala pe soki lokola Papi Tex par exemple. Papi Tex mama na ye azalaki Mungombe, tata na ye Muzombo, kombo na ye Mbizi. Papi Tex kombo na ye Mbizi, vrai kombo na ye. Donc moko na ye soki tata te mama azalaki Muzombo Musidamba, moko azalaki Mungombe Congolais. Lokola Pepe Kale na kokofime nanu te, mais balobaki nini ngeno Pepe Kale mama na ye azalaki Muluba, tata na ye azalaki Angolais. Yango mona ki tete Pepe Kale ayebaki makambo mingi ya bazombo parce que akolaki na yango ezalaki libota na ye, bien que azobima mingi Muluba akobwaka tata na ye te. Bandeko lelo na kofongola bino makambo ebele, batu ebele bamonaki na Congo wana bazalaki bangolais, basali Congo ba André Motor bazalaki angolais te, boyebaki te. Oyo asalaki transport Kisasa mobimba azalaki angolais, André Motor. Azalaki Chokwe bandeko nasalaka video mususu nalobi kuna Kinshasa lumbukina lusivika lumonavo lutumba fuidi ekanda diani ezi dibombo tuzibake ndi tutonati kuzombo kioki lumbulu lumwanga na inokulu kema bobo ote lutumba za ya biso bongo soki famille bakaino eto to ngute tu mvuidi tuzori buka ziamina kuna zombo bongo bosala nini Simaroma siya ndo manueno azalaki Muzombo. Bandeko mokolo mususu ndeko moko abengi ngai na France. Abindeko nalandaka yo mingi programme na yo me pesi ngai kanda ya mbala oyo. Oh, ngabili ni lesili susu kanda susu. Abime tata na bisoko. Oh. Abali kokotsa bapaya na famille na biso. Bapaya ndenge nini? Oh, ndeno bengo boye na pali na biso ndeko moko ye kuna na bana na ye ndeko wana azali kuti mundibu. Oh, bongo za mundibu sikoyo ene le botre mino ndenge nini? Oh papa lobi oza petit frère na ye basali ba petit frère oyo na ilibota babungaka donc abungaka kala sikoyo aye kozonga. Mais ça normal. Bongo soki petit frère na yo moko oyo kotabaki na ye abungi akende kovanda kote ya Lubumbashi kuna oyebi esute akuna kendeki ya bali Muluba aboti bana na baluba bana bakoli tout ça. Est-ce que ye lokola Muluba chiluba akomi Muluba? Siko ye lokola kindeko na yo kindeko na yo longoli yango bongo siko mokolo ye akoya na Kisasa eko visiter yo na ndako na yo ayena bana bali baka chiluba kasalo ni oh tala ye asala bandeko baluba me bana wana bana na yote parce que bazali bana ya ndeko na yo.
donc tata wana ayaki na ndako na bino oyo ya mundibu wana azali leki ya tata na yo. Donc babitumba ya Angola esala makambo ebele batusu bakabona banzela ye akako kwea kuna kote ya bandibu azalaki ye moko kuna akenda aumela bisika azaki mabele asala mboka na ye akutana na mwasi kuna pe abala asala libota na ye yango wana ye akoma mundibu mais azali kaka muzombo ndio katata na yo lokola botikele koyeba yete mais bango na bango bayeba na parce que azaki wana azalaki kozonga na mboka koyebisa bango na mboka kendo nazalaka esika kingandi tata na yo pe message wana azalaki kozwa yango kaka nde tata na yo azwaki chance te azwa bino akendela bino pa ndeko wana azalaki ndeko na pe akina possibilité te lelo bino bana bopanzali bokomi na mapoto bobalabala ndeko wana azwi possibilité amona ndeko na ye après bambula ebele. Donc bana wana babotami kuna bakoli kuna babaki ndibu baza bandibu yango lelo oyo ezali kokabola biso mais tata na yo wana leki na ye ya solo na comprendre que explication na yo. Donc azali leki ya tata na yo azali kaka muzombo bien que kuna bandibu akoma chef du village azala mabele et dépendre na temps ya yaki soki ayaki na bumwana akoli kuna mais na libota longwe te azali kaka ndeko ya tata na yo azali kaka mwana ya mama oyo bota tata bota na ye. Donc ezali normal ozali na bandeko bazali pe bandibu donc ezali ke babota mikuna donc soki lokola tata leki wana omoni ye nanu te oza na poto linga un jour omona ye parce que soki ye akufi bana wana bakotikala bakomi bandibu parce que babotami kuna bayebi Angola te. C'est ça que ba tribu mususu ya Angola esalami bongo. Nazana ndeko mususu kombo na ye Nsunda Tezu. Mona kana lobaka mingi Nsunda Tezu. Ye azana États-Unis. Azana ndeko ne ya mwasi kombo na ye Arlette Tezu. Abenga ngai a patrie États-Unis. Yepe azali na likambo wana kaka. Tata na bango abota bango auta na Angola na mbanza Congo. Mama na bango kombo na ye Emma Disengumoka. Bana wana babotami na ba Congo sont des Angolais parce que tata na bango azali Angolais. Bazali na bandeko oyo tangu mususu bazana na Angola na Congo tu bayate. Sikoyo libote ya tata na bango oyo baza na Angola na Congo bayate balongola bango sikoyo bande kwa tata na ye oyo baza na Congo soki baye na Congo zo bango bazonga na Angola kasi bana na bango te yango wana na lobaka ba Congo wana bomonaka wana sont tous des Angolais. Tangu mondele ya ye akaboli asali ba frontière ba oyo batikala kina mikolo ko ya na kopesa ndenge libota ya Royaume Congo e banaki ko kabwana banaki ko kene ndambu mais bazalaki libota moko kaka nde bisika bazobota mela yango nde bisika ezali ko changer bango na ba comportement bazokuta kuna na ba mikolo oyo bazali ko enseigner te ba racine soki ba mikolo ba mikufeli ba lakisaki te bokati aligné wana batikali pa bazali bakoleli babandi na histoire wana ya sika bango nde bazokoma ba Congo na lobi na bino tata oyo abotaki Dokolo le père Dokolo oyo bozali ko benga mutu ambongo na Guieme na Congo oyo azalaki Musingombe tata na ye abota ye azali Angolais azali Musingombe te donc tata oyo abota Dokolo oyo bino moyo na kisasa tata na ye aparane bazali ba Angolais bakoli na ba Congo
et aligné wana ya dokolo abandi kobota na ba Congo kuna na Besingombe allez bakomi ba congolais na ba oyo abotaki bakomi ba congolais mais bazali na bakoko mususu bazali ba angolais na kwilingongo wana songololo kipese bazali nombre yango bomonaki na batumba bakolofuma batu oyo ya liboso ba ancien la majorité c'était des angolais ba oyo babotaki esika wana oyo bakoleli esika wana bayeki sasa bango nde bazokoma bakongolais basali effort te bazonga na Angola bayi baracine oyo Angola ali ezali kokatana okomona oyo azalaki na chance a rattraper oyo koko ni msobiki ndonga France lokona na Angola na koko wana bango nde bayokanaka yamonaki mutu wana ya France abengaki ngai atulama nini papa azana ndeko bandibu mais leka tata na ye donc abotama na tata na ye mais ye atiko koyeba ye te ba réalité yango wana lelo oyo nakoyebisa bino mutu moko bino boyebaki mingi na Congo Potogalo Mama Poto est-ce que boyebaki ke Mama Poto aza angolaise Mama Poto tata na ye na mama na ye baza ba angolais azali kabindez kaka nde Mama Poto aye kobala mopaya Potogalo yango wana babengaka ye Mama Poto Mama Poto mama ozalaki mwasi ya Potogalo aza angolaise azali kabindez bandeko soki naza koparle sur l'histoire tolingi boyeba Valeria Muzombo akweyaki na likolo te mais bangolais bazombo bakongo ya Angola bazalaki na kokola moko boye ezalaki deep ezalaki ya royaume Congo le respect ba Congo eloko wana okobeta yembata atiki yo ataka na makasi nganda kina oncle moko mama bisika kala mingi te akufa oncle wana awuti na Angola eva na kulingo donc akola na kulingongo biso to yebaki yete mais ba mama na bango bakolakisa bango pati na kulingo donc bango bapoto na kulingongo balobaka na bango kindibu ndoko ya kulingongo mais ils étaient des angolais lokola ba koko oya kala bazali kozonga na Angola kobima a partir na Angola psiki no mais kingandi mususu akoma na Matadi c'est là que ba gidi bango non faut que les bulka mama kutu na bino maleka na Matadi c'est comme ça bango ba ye Matadi te ko mona bango nga kutu laki mwana muke mais oncle wana azalaki makasi donc ye azalaki soka siliki adindi makolo na ye dindi na mabele tozana ndeko moko tokola na ye azali awa na poto comme na ye Ringo Lutete azana na Hampstead ayebi histoire ndoko na zoloba sona sana bonne mémoire ba 71 ba 72 noko na ina Matadi alobaka mnoko ne ya Kindibu wana ya Kulungongo nkuma azo dinda ye asuki na ye asalaka ngote atamla makolongulu noko Simon juste soko beti ye abi endi mutu se mbangula umana kaka kule tete na beto pasuki ole abeta mutu wana ye abeti beto kule tete nga beto seli pa bibika ndie beto laka enta kena ye Ringo Lutete nazolo bila likambo ya noko Simon lelo mokile ye bayango azaki mwana Muzombo Vieux Jimmy Dula lelo bo parla kaka oh edingwe te ba vieux kele bazalaki ba vieux Jimmy Dula bazalaki
ba edingo na so ba bimi lelo c'est grâce à ba viembi mayavangwa na ba vie Jimidula ba entraîner bango ba bimi vie Jimidula lelo azana Angola muzombo ndonda puma noir batu nyonso tu wana na kosala bango ba interview covid esili bokomona nga na France kalate batu nyonso tu babatamaka bokomona bango bakoloba bavie uta maya oke jazz baza bazombo tout ce monde là bavie mavatiku visi Michelino baza bazombo na koyebisa bino komando ya beret rouge para ya Congo ya beret rouge ya liboso ya mwasi kombo na ye ezalaki soki naza na bonne mémoire kombo na ye ezalaki Emma Lulendo Lwa Kosi oyo bayebi ye kombo na ye ezalaki Emma Lulendo Lwa Kosi para komando ya liboso ya mwasi azalaki muzombo oyo ya Congo nayebisaki bino papa Olden Roberto azalaki modèle ya Lumumba. Donc Lumumba sali politique azalaki inspiré et pas papa Olden Roberto. Lumumba ayebi Mobutu à travers papa Olden Roberto. Bandeko mutu ya liboso soma camion na Kisasa, camion munene remorque e bandi kokende Kisasa kokende Matadi kosomba biloko kokende ba Congo kosomba biloko tata wana azalaki muzombo soki na kobosana te tata wana azalaki tata ya ba vieille raison soki papa Ndeki tango na bazombo bakili bambongo ta mbongo batalaki ba papa Zeka bar papa Nzuzi Emmanuel ye mutu asimbaki Africa Fiesta azalaki muzombo donc batu batalaki ba donateur ya Africa Fiesta Africa Jazz Africa Fiesta ta comme na ye papa Nzuzi Emmanuel aki muzombo ye mutu na mbongo azo financer ba Africa Fiesta ba Africa Jazz ezo beta ba nzembo oyo esala 16 na Congo mutu laki sima kosimba yango aza muzombo ndeko moko abengi ngai abina nga ndeko Frank Mulaja oyo monaka wana yembaka banzembo ya église wana na Henri Papa bayembaka banzembo ya Nzambe wana bazali bazombo kabio mais kombo za deja Mulaja abi mama boti ye azali musidamba mama boti bango azali muzombo ya damba tata na bango nde aza muluba yangana mini kombo Frank Mulaja kombo yuti na tata mais bazali bazombo mama na bango boti bango azali musidamba balobi Mathieu Koloke azalaki ancien ministre azalaki député soki nini Mathieu Koloke azali muzombo baboti ye na mutu moko te baboti ye na batu mibale moko azalaki muzombo moko azalaki congolais bandeko tozalaki na papa Kudimana ndeko na ngai Vako makambo oyo nazoloba mingi bakomona nga liboma me naza liboma te mama poto azalaki kabindezi aza kabindezi aza angolaise ya pere mere kaka nde mobali abalaki poto galo nde azalaki mopaya yango wana kombo pesa ye mama poto boulangerie mama poto papa Kudimana Mateus mobilis boyebi arbitre ya liboso ya mwasi na vérifier Sophie Atala parce qu'elle est née au Congo mais des parents angolais na nyeso tu oye asali na Congo et kotisa kombo na FIFA te
mais ba finale ya coupe de Zaïre ye azobetisa yango kokende ba Lubumbashi. Awa na linga na touché mauvais cœur ya peuple congolais. Tant que tu parles la kabizeli ya mabe motema mabe ya congolais bondimaka yango te. Moi si wana enseignant même batu balbitre. Ba comment balbitre international ya Congo. Ba vie mukendi bazo voyager partout na Congo pour représenter Congo. Mais moto oyo a recruté ki bango pe ba ki ba cours arbitrage. Ni na CAF ni wapi bazo bloqué pour nini ate a comme arbitre international parce que aza angolaise. Mais awa na poto ce que mi arbitre na mona awa arbitre mo de aza français. Il est français mais arbitre awa aza affilié na FIFA puis français avec en Angleterre de ce qui match ya FIFA ba ben ici à Québec ça. Azali arbitre abateli msala na ye ba affilié na FIFA. Mais moi si oyo a kotisi eloko na Congo ezalaki te. Football ya basi na Congo ezalaki te ye mto akotisi yango. Arbitre ya mwasi Nathalie awa na archive arbitre kutu oyo ya mwasi ya Angleterre a betsaki match na Premier League na 2010. Mwasi oyo Sophia Tala na 72 na 72 yé déjà bandi arbitrage. Na ba 80 et quelques yé azo kenda ki sasa ba 90 a betsa ba match ya Coupe du Zaïre ya Congo. Ba lipopo ba Lubumbashi ba Mazembe ba Vita ba finir la Coupe de Kinshasa yisuki ya Congo yazo betsa yango. Botala na parvalesi na bino. Mais Constant Omari ba salate kombo na ye ekota na FIFA. Je pense pour azalaki angolaise. Incroyable. Azali kaka mutu moko. Mais bolingi peuple angolais ekendeke na Angola boza lebele. Donc peuple congolais pardon. Peuple congolais basa lebele ba kendeke na bango na Angola. Kosala mabe. Mais moto oyo aye na football ya basi. Asali kombo ya munene bobo iko chaye na FIFA po azali muzombo po azali mwasi aza angolaise. Botala mabe ya grandeur na bino ya mutu moko bosala kite. Botala oyo angolais aboyi batu basa ya kosala mabe na mboka na ye. Aboyi bosala mabe na mboka na ye. Me bozoyi na bango. Bandeko conscience na bino estala na ona zali koloba ekota ebimate. Mozombo azali eloko pamba te. Boyebaki grandeur na yete. Botala ba video zolanda. Na suki wana.